Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Tundango bo tunangulu bo dundango bo tunangulu ai papa Mutombo sibula ai baba ni baba njifwa Shabana moya muna bitibishikila nzambi wani ba Mutombo wetu ai Salina balandinyo so ya Congo Check Check TV ya Bino Darling Love yo la canon bambote partout place bozwami na profiter encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo boss ya pembe mbote na yo place bozwami papa pourquoi pas na Freddy Chibangu Agetrad patron de patron bambote na yo place bozwami na Freddy Loufulo Abou consolateur de cœur brisé depuis France bambote na yo kaka neto mesana ko sepelisa Bino na émission na Bino rendez-vous des stars toujours na la kaye Bino na bando ya Bino kaka basta lelo na yambeli Bino tendresse libinga o mbenga ka tendresse la sirène lelo to reçoane vraiment po bo monaki bilili biso soto yebeli tendresse libinga azali actrice troba aza présidente na groupe na ye ya théâtre mais lelo to comme tendresse libinga comme vraiment na lisangu yango wana na yepena j'espère bon mona na yo kangi na palais to solane na on a tout na yo na monde de théâtre simbité yango na monde chronique ayo chabiso mulunge to ndenge nini vraiment ba fan tout bona yebi ke bozaki belé vraiment bande roselango mais titi maso ko wiko fongola balandi nyonso ya Congo Check Check TV ba mona invité nanga oyo naza na lelo na plateau. Merci beaucoup, Métitima. Bonsoir, Tendresse. Oui, bonsoir. Un mot na ba fan tout balinga kayo. Tout d'abord, mbote na yanga ndeko boss Mutombo mkolosite mbote nono yango wana ndeko nanga mbote nanga na ba otu balinga anga epinga pena linga bino mingi leo nazana ye mokolo masoloti to panza poke botu na ngulu. Merci beaucoup toko tamba moko na masolo biso to yebela ki on a théâtre to yebi déjà tendresse libinga ay chapeautaka déjà na théâtre nini liso yo tia na monde koni oyeli nini. Tout d'abord ba yebi ba émission be na sa na mi pesana lo nini ngazali tendresse sereine tendresse libinga la sereine na mona liboso pa na biso naza ba leki 9 na sima toza 8 filles et 2 garçons. Tendresse libinga aza diplômé na coupe couture take lambo na lati mom na tonga naza diplômé na coupe couture yami bayena aza gradué na animation culturelle donc na 6 ans na ina donc naza animatrice tout fait donc kosimba lisango eza nango loka sikate pa bato ngamo naza na 3 métiers na nzoto nango soki na kendeki na kotonga simbi te na ina théâtre peut-être simbi te lisango yanga simba mais na nyoso tout pa nanga ezo simba alors na tikelo te po ani depuis kalana oyaki mbama otetango aussi saki na ina pourquoi pas oyaki te ke osala musala na o te ko tango kena na cinéma mokile loba laisser le temps au temps to pesa tango na tango to pesa tango na tango donc eloko na loko ezana ngonga nango na mito na combiner nyonso ti na combiner théâtre na combiner aussi qui connaît fuati nanga. Oh, tu m'as dit que ça chronique fuati. Ngabela chronique fuati kila ndenga yo. Ba benga déjà bon boya ngote suna boya ngoma be. Ba benga bongo pourquoi? Ke bon mo lebelo ba sentir so mon moto te. Bo sarana masola tendresse. En tout cas, je salue mon cordon, je fais sentir Louise. Il y a des solutions. Quand on a tendance la sirène à la solution, des pas solution mutuo ni tuna maïle belé. Le temps avant de rabissi, des temps tout bête tout ça, tout ça la simbu. Mais bon, bien qu'on est fouette. Bon, bah l'incan avant n'a ni photo libellé. La photo libolo bien radine. Et puis ça. Ouais, banani. Kabanga oh bien qu'on est fouette tu en as. Pourquoi pas au lingete que au sala, osa déjà na combo.
tu as déjà print dans le monde de théâtre longino déjà été comme na banzonzi pourquoi pas olinga ki osala chaîne YouTube no au préféré au ki osala au travailler na Vincent Chiluiz au travailler journaliste simple mo te kiti sio na théâtre outi ma présidente OK maman kuna pour moi musala eza problème tenye c'est makambo nazana ngana no prêter pour ça ma chaîne non et puis na apprécié té et puis na makanisi nanga té nazana on a besoin de travailler na Vincent Chiluiz on a luka pas moi mbala non na su angoté non luka bolingote nazana besoin zo mayele omomba na mayele ana mutu o pe alobakele o Vincent na mone pe yenda mal compris Vincent garçon mo na habité donc nzamba pamboleka ba place azali nzamba pambola ngelo mo pa Vincent na lingelo mo na zo pa na ye et puis to sala ngo pe kata na zion to sala ngo ka na ye donc nazana tana on to sa ba chaîne non ba wela bazanga mbango pema Ozala na Vincent lelo biso to yebaki ke Vincent azalaka pembeni mingi na président Fally Ipupa que je salue lelo to moni batie ba photo ba publication batie Vincent Chiluiz na ilongi ya mbwa batie manike ilongi ya mbwa batie Ken piani ilongi ya mbwa na invité attaque aux autres travailler na Vincent on a tout d'abord na yebiete non benge na ngap d'après na moni da za bête toluka ba base te to ba base ba benga kana toluka ngote na komba moto se ngoto bazana moto ba coopérer bien ba ko benga moto na mbote siko ngana na Jovens bongo do ba benga ngasko nyao tompuku donc c'est pas dans un sens te batka bloko wana moni tout ça ba polémique mo ezala loyal eza déloyauté za mabe après toi famille toi bandeko biloko on mona on pas so ba congolais na ba congolaise hein jamais mona ivoirien l'équipe ba mandeko nae a olinga ngote lelo Vincent azana Fally te etali nani ezo soye poani soki ezaki place à Vincent ngam benga mbemboa eza ba blo mo pa na mona eza ba fertilité wa c'est le loko on a vraiment pas na ngai tant que tendance la sirène mona mulba loketo pete mbisa comme tel que simba te pona ngana mona et diminuer et rendre grand garçon te et puis c'est mbala maman mke soit moi c'est maman mke donc ça qui tout c'est moi comment les déranger que yo de se péter ndenge Vincent Chiluiz azara pembeni ya Fally mais ben azala journaliste falatika pour journaliste aza naître pourquoi il y a kenda comment mi koti sandimi na nga pété ils ont encore jalousie c'est ba les ont dit et donc encore ba les ont dit donc toute photo on va tendance la sirène si on a côté on m'a dit pour na boss na patron na donc celui qui touche à Vincent Chiluiz a touché na tendance la sirène de botika botika bosko parce que suki wana limite na chelibino o ngala chelo so meko dépasser ngo na démarrer yo qui to connaît lengi puis na zo vino na talent donc tika sukana c'est respecter zala oyo zali tika Vincent ça la vie na yo pe ça la vie na yo ko linga te o fula manasima kuma Vincent to seka yo et puis Vincent mkolo mota o le capable répondre yo a o le kate wana papa ya papa ah bon babi ozomi kumisa na émission que ozotala mozo sala boye babi Vincent Chiluiz asombaka kutu ba vie wana asombaka ba vie wana eza ba vie normale te oyo beta asomba onde ni vraiment tana yo pe muta makamo c'était kaka ndenge komi eza ce complexe d'infériorité mte sala bango et puis na jalousie donc biloko batika biloba loba c'est pas gentil c'est pas bien alors souvent on en guise de quoi souvent même pourquoi déjà la voix du peuple les ba abonné ebelé d'autant que déjà loko ba abonné ba zebelé so ngamo pe tana ça na makambo si l'on continue à partager tout so mon on est les amis tout mo bazo émission na publier na abenga chronifuati na CP na sek na bi na foulete na pese même pas temps yé penza na tie na sima azaka wana azo ablo na publier yango yebi muto mais ça na publier yo na bi azala ka wana pa publier bilo ba émission nga etelenga to moni na ba lo mona parce que pa na biso ba congolais ba to lo poso moindo ezanini to zala ba complexé nga tendance la sirène nde na vandi boy na kolo ba vagin bon mon normal mais ça be on libolo impoli pourquoi c'est pas bien. Tout le monde la complexe ou il faut tout le monde la vérité, il faut payer les chats par son nom. Moi je suis comme ça, je n'ai jamais été complexé. Ndenga la zabo, c'est le cambo zali maman, na lobby on yo to yebit. C'est le cambo na lobby. On a yebité na olobate. Et puis na tout le monde la muti so provoquer entre na keno ka tito suka. Et puis na bundaka.
yango balobit oye na monde chronique ndenge oye borwa ko tchaba trouble po yo bunda non pas na théâtre si babaya yo ngai na ko tchaba ngo no tchamu to trouble yo tchanga trouble parce que tout d'abord ngai émission nga ezane mo te na ba ouais neti to sabe ko na plateau non yanga eza sous forme ya télé réalité non ça émission na nzela zanga na plateau te na kelu ko batu nga na créer na secret na nga na lisolo papa na bisi o ezali sujet na nga to débattre de to solo ngo simple ezate na ko te ba spécial to unité nga émission asala ngo tina wendi ata maman ateka mai na so sala ngo émission dans les années motel ba bangate pona be belé ba na ba ki chronifuati la oyo ba chronifuati oyo ba eka la la ngo chronifuati donc to sanga na kaka bo benzo chronifuati mais essentiel tozo talama tozo bengana tozo solola ba o ba la ko finga nga bo finga nga sala nga bien to bo finga nga noka gumoko ndeti na commentaire muso na tala ki babi ozana matanga mo bimisaka ba boto zo chanza ka basuka est-ce que ça bien mutu peno akufeli ba mutu nga na Congo atoli banda mboko asa libanda ko maza complexe nanga yetang bon on a poto za na matanga bazala ndeni tout d'abord mundele sok fait tata na yo a peut congé 3 jours fait maman no congé 3 jours moi no 3 jours cousin a pèse lango congé té cousine a pèse lango congé té oncle jamais ngana tendresse okuta pa nanga kuti nganda kuti nga na vanzi na choqué nanga mutu te na vanzi na za na maquillage nanga na maquillage na normal maquillage te que sonne té na so na matanga na te fort de te nanga kolela so ze kolela il faut les gars te fait de la té kolela langa za na motema oh bandeko so ba muta batama lekio na maele transfer sera na batama leke be na maele do suka na bo suka place wana po jour na sele émission finga ba bo lelati azo meka nanga yo tshomse na funya koba akoke loko nazana bino. Ok, merci beaucoup Tendresse Dibingato le belanano sur cinéma a okomi na monde ya chronique siko oko disposer tant on deni po ngana ibi ozaka vraiment trop pris na ba tournage ezaka olongwe na oke na siko oko disposer tant ndeni pour ngai le temps est un problème té comme ngai exemple par exemple na site na biso ba pesanga jour na ngai émission na tourna émission na presque ce qui moi koko c'est côté chaque mercredi sur mercredi on jeudi na tourna ka émission na ngai et déranger n'est jour on a jamais na côté un jour on a tournage depuis émission les a toujours les avant midi so ça que ba invité na groupe na que jouer na ba non émission nga après na que continuer ba tableau il y a tournage il y a théâtre donc na kabola le temps nga normal donc déranger vraiment na l'autre déranger vraiment na l'autre côté est-ce que groupe na yo Ekoufa ou bien Deni groupe Océan d'Afrique de Tendresse la Sirène et Zali ils ont coexisté malgré l'autre est là l'autre est là soi-disant t'es non changé combo t'es pour les bongo yende mtake wana yenda changé combo nga ezoko moi ça mbalité na libala o nga na zabu no zonga ni nga na zasu na bali na tia alliance na musapi c'est mama yes na tia alliance na musapi to sona mbali nanga o ba jembali bimisa blo ken be ozablo no bokal bana nga na bimate mo bali ndoko ozablo no bokal blo no libanda nga na ko siama tout comme nga na l'autre là na ko tanga communauté pona fula yi oboye boyebi groupe ezaki kombo ezaki yaye groupe ezaki yaye mo razui apesinga charge ki présidente na savoir faire nanga abinanga zalawana na osa musana ngel longo bani atikala ni fondi siko tom mama sole sa to libale panzani aleki na émission lobike na longo na sala groupe oh nandimi nanga na longwe na sali groupe nanga mais kombo nezo exister yenda ke wana l'autre là na otanga kombo nete yende a changé de combo benga etikala Océan d'Afrique de Tendresse la Sirène qui pleut ou qui neige etikala bongo pena mikanda nanga eza bongo mais siko bato baza na kati ya groupe mingi baza o papa Océan ya na bango na groupe wana ngana ebe bandela groupe baza pena batiko o memi na batu na yo boteli batu na eske basala pena bongo memi batu na ete po ya sala mutu te bactère na bon ngai tangu ya sala ke émission batutu ba monaki ngai bi ngai na tike na Océan d'Afrique oya linga kende pas l'autre là akei oyo alinga tika nanga sanini atika nanga o batika nanga to bosé na bango mais ndito zanga na papa Océan to binemité oui toza binemité surtout ko bana bolingo to ko bana musalati
Ceux qui ont 5 rôles que papa c'est un joueur dans bingo jouer dans film nanga. Et ton bébé producteur mon. Yépé à lobby que non sirène au jouer non roya ko jouer dans ko. Ngana banga mutu te. Ngana kata kama be. Oyebi ko o tieno batino ba président belé parce que ne ba yebi ozana puitete ningo ba bengi tournage bon ba bengi papa c'est yépé na l'autre là na tournage ani na yebi le so supporter. Ah non supporter parce que ça na mutu papa c'est un point. Papa c'est quelqu'un na bunso ce papa c'est na bundi c'est na tournage. Asa le mso finganga. Bato otala bo ça c'est l'émission a finganga kaka. Bo émission ba tindela nga ngona WhatsApp na mona. Ce qu'on a coûté na tournage, to na matanga. Pour nga na banda ba comédien té, na ba comédien té. Donc surtout coûté na na matanga, na ba tournage, to coûté ni wana au piquet. A piquet ko. Merci beaucoup. J'espère que Bolani de Tendresse Dibinga répondre. Azaïki vraiment clair à échapper. Comment côté Ozo chité déjà na habité. Ozo ebisa ba fan na yo nini. Nazo ebisa fan nanga batalaka émission nanga masolo à Tendresse. Eza émission moko boye. Eza ba impolité. Eza émission juste une éducation à la vie. Tant que tout chose de temps là bas l'école. Nos éducation à la vie. Tout cas, le professeur aux impoli pour cette éducation à la vie. Ils ont cours mobimba. Ils ont une émission dans la ils ont cours mobimba. Ils ont éducation à la vie. Donc tout le monde complexe wana que Tendresse le baka va trouver bêtises. Non, ils ont la vérité. Pourquoi le peuple congolais, le peuple moto moindo, bon la vérité té. Si on t'a la vérité, on bengi impoli. Pourquoi? Au moins on a chez eux. Mon engagé tenga pe na ebiote mo o zwat na be sabani ba beba kalanga na be sondeni ba mo to vendre sabana ba tia film porno ba tela na herbo na chaîne na kuna ngana beba sabango ba te fa ba ndi bana ba beba to ba mo beba na beba sabango na beba samu tuté na beba samu tuté donc ngana bi déjà moi na ba français to na bi vagin de moi na beba na yi vous na ba ngali bolo mo na beba nete moi te ke dans ba peni ke na ba likata uzumona donc ba longole loko na ngapa na moni ngam to ko changer ngazate naza o ngana za. Naza une fille courageuse. S'il y a un problème, je parle. Surtout quand tu es bundi, tu kabouani na bongo. Non, changer, tu as changé la nature, tu as changer. Non. Non, ça on a ça. Na tumbola mututé. So tumbolinga o yebinga et puis o lembanga. En tout cas, sans plus tarder, numéro nangeza plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Compte Facebook nangezali Tendresse Dibinga. Tendresse Dibinga bozwanga mo banaza mpenga na répondaka. Numéro nangana pesa na WhatsApp. Ya on peut na itisaka. Na pesi mbote nangana ani okako ba fossette. Ani okako ba fossette fimo boye chocolat. Chocolat na bien que chocolat. Ngama na bien que bongo pa yebi. Na ke na sema mayas motema agence mayas. Isis libambu. Nzoko o banzoko moko boye te Isis libambu nde nzoko na France na bien que les femmes nene avimba tondaka et merci mbote nanga na dido mokonzi mbote nanga lisusu na prince ilengi mbote nanga lisusu na nani susuko l'équipe belé angaya na bien so linganga et puis na famille Dibinga et puis mbote nanga na papa Kachama na Gombe papa Kachama papa mon boboto donc son a PC mbote c'est que mutu nanga esate merci pe na yo moko. Merci na caméraman na biso o lelo azui à disposer les temps nae bo atalanga na ndako. Donc on a bossé ngo pesi mbote alimbisanga mbala sima. Merci. Ok, merci beaucoup. J'espère Lelo Darling Love Yambela Kibino na émission na bino rendez-vous des stars na Yambela Kibino vraiment star na bino bolinga kamingi wa benga mena kombo ya Tendresse la sirène. J'espère bo CP vraiment azaki clair à échapper na lo mokota répondre ba question na tout kitoko makasi. Merci encore na mon boss, mon patron papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance. Merci na moi mon balo za na sima caméra metiti ma o celle qui est toujours bon Tendresse la sirène to ba dio ya bana baluba mi balé bo mona ba bien pembe bo tundango bo tunangulu bo dundango bo tunangulu ai papa Mutombo Sibula ai papa ni baba njifwa Shabana moya muna bitishikila nzambi wani ba Mutombo wetu ai. Merci beaucoup à les cette émission. Tozo kabona déjà n'habite au Bosani Mutombo.
Bon, on a bossé un moto, mais moto on a bossé n'engai donc voilà. Dès que je suis sur là, il y a film et tendresse la folle, donc tendresse les beaux. Déjà premier épisode, déjà besoin consommer en deuxième épisode calaté donc. Boutala vraiment tabino moko. Boutala non mais la tendresse en haut. Boutala non tabino moko, tendresse la sirène. Tendresse les beaux, tendresse la folle. Film même non, on a boutala on la voix du peuple donc vous ne serez pas déçus, merci. Ok, merci beaucoup. Tokabwani déjà pour l'émission Nabiso. Rendez-vous des stars. Toujours Bastar Nabino. Nenge Karana Prometa Kibino. Tomonani. Check. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo.